personnage politique oyo Nadimira Gezali Joseph Kabila. Tango Mouzakei Joseph Kabila. Fanatisme était wana loba. Ezali fanatisme était na lobi na yo ezali conviction. Ngana yebso ngana na PPRD oyo batu mingi babanga ko loba gaza na PPRD. Parmi bango ba opposant wana. Bana na obaza na kati poto ndi baba opinaki ba osala marche bazwa famille na bango nyoso bacha na nzela poto ndi maki ba osala marche. Ngo bomaka batu na banzela bana bazono baza na kati. Ko bomaka batu ndenge ni. Tout le monde a manifesté ça mieux ali ou a PC ba PC na constitution na biso tant ba marche ça ma to ga to monde ba tumsusu vraiment to bon ba to ro niti ba bon ba mbinzo. Mais soki yo za moyibi ozokende kobuka neti magasin ya batu ya un simple chinois outine na Chine musika aye ko investir aho yoke kobuka yango siko tango ba benga na bina ba gaz bolobi ba gaz wana kutu pamba. Mais l'état a un droit ya kocha ordre na lobi ata kutu na betasi nango ba pays yango ya ba droit ata na France. Mais toujours yo ga ki batu bakufi soki yo boyi batu bakufi. Do biso tout ba congolais to pe na ba capacité ya kokende wana. Mais soki ba pesi bino bosiko na mandataire bon to tchana nous blague à part. Peut-être to ba pouvoir bazana mandat ya peuple bon opposition bino pe mandat est mais na procédure où est lobby que le président de la République reste en place jusqu'à de nouvelles élections. Si quoi élection on peut et salamité bango baza ko freiner nan baza à la base qui élection ça matin na mboka na biso na mboka mais ça opposition nenge papa lo baga yesu na mboka te ça bino passe minga bomoni échec total alingaka ya awa bokomi ko ignorer ngo bino bato ganga ki avant ki papa zoya et opesa bino lo komo moni papa était bokomi ko ignorer yango tout le monde même Mende ministre na biso Mende ignorer yango ki papa était parce que présence en attente. Ah bon peut-être le président peut azana en attente peut-être yepé muta décider que bon c'est l'emploi du temps na temps exact c'est normal bongo. Est-ce que papa c'est extraordinaire? C'est extraordinaire te asa mutu loko abatu tout. Monsieur wana lingaka vraiment kimeza na mboka yango moni asedaka na ba concession mingi kondima kozana 4 vice-présidents et ça j'étais le seul pays na monde pe mutu wana ndima yango attention linga ete benga ba imposer ka pomboka pe ya yemorote. Est-ce que yo kanisi batu ba genre lokola ba président Kabila baza batu ba imposer ka bango asala discours mon a parlé du peuple ndango le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple so quoi telemisa monument ya Lumumba a telemisi monument ya musée il a kisi que ça défi yaza muto batinda ka te soki azalaki muto yo batinda kana kanisi nde kimia tozana ngo parce que ba occidentaux baza ko pousser parce que ye asalaka oyo conscience na etinde non ba dicter na muto base la discours alors ba ko loba les 10 base la discours ba c'est précipité te hein les 10 wana ba ozadea na nzela ba ozana nzela ko sani ko kezwa pouvoir. Les 10 bon na yebi qu'avec sagesse ya mokonzi ya mboka na sa sûr na ye akolinga te eloko ndenge wana esalama na ndenge ya mabe. Donc président de la République azala na motema ya bo papa ndenga mesana opesi charge na 5 bakoki te yo moko sokozwa charge na yo po okamba lisusu mboka na kimia po bana Congo bavanda kimia mais babosa na teke ba passion bazomona o mokili mombeza mona ezali yote. Bonjour Nabaimbo Kanabiso, il y a partout, il y a le monde entier. Merci pour la confiance. Vous me sentez sur www.kleboa.com. Nous devons c'est-à-dire tout qui est partout et ce qu'il y a actualité et bien Arabiso. Alors, vous voyez que l'actualité n'est déjà dominée par accord. Il y a Senko, accord il y a 31 décembre au Badouazelaki et ça la Senko entre opposition et la majorité. Mais ceux qui n'a que du poisson, on ne sait pas, n'a la faute, n'a la raison. Vous voyez que Moutoutou a tiré Bafuchel Naye. Alors, Nayango. Tout le coup l'intérêt de la population est opprimé, tout le capé manco il y a équipe à majorité na combo ya président comme elle il y a vandi awana qui sont sur membre bon interfédéral de que le cas réfléchir par rapport surtout il y a ba idée opposition ba lobby qui déjà lobby lundi ville morte
tout comme les 10 pour monde la manifestation et belé que ça va pour repousser majorité bazong à la raison peut signer accord le 31 décembre pour que premier ministre a out en opposition n'enge ba yokanaki. Alors président Combel tout le monde s'attend mingité mbote. Alors, toi, on a plaisir d'abord à Yambayo, boni santé, et puis boni interfédéral et à évoluer le Lengeni. Oui, santé, ça va. Interfédéral, ça va, comme d'habitude. Ça fait maintenant combien de temps que vous allez en membre et en majorité et puis interfédéral? Bon, depuis création de la PPRD, Nakanisi Nazali déjà membre. Donc, le 31 mars 2001, donc création, pour tout ça, CPP. CPP na PPRD. Donc, c'est ça. Alors, Lelo, lecture nous autres, ça, Lelo est parti na bino, PPRD, et puis il y a majorité où ils ont rassemblé à partir belé na 4. Banda, analyse belé na sala, moi erreur ezali. Na sens ni. Omoni Lelo soki ozoloba makambo position. Opposition force na ezalaka na base, c'est-à-dire population. Si quoi erreur oyo ngana monaka et pas na biso ezali balingi ko soutenir base te. Hein bazo distraire mo président de la République na ba drapeau ceux qui manifestation ezali okomona batomboli ba drapeau. Mais il faut ba encadrer ba base wana ba base ezali non encadré. Na kanisi to ko évoluer na émission. Banani baza censé ya ko soutenir ba base et puis ya ko encadrer bango. Mais ba responsable ya parti bazali nayebi neti interfédéral et pas na biso tozana gouverneur de la ville yende kolo interfédéral toyebi ke moi ba elan moko ezalaki mena mono ndira zonga empesima nazoloba tant que analyste pe lisusu membre ya parti on a monaka parce que tant que congolais hein congolais parce que soto lobby yango te tant musupe président de la République a weba te sikani fa ezali donc c'est ça. Alors, bino comme si on a beaucoup fait la beaucoup fait la combat PPRD combat majorité mais nini ezate est-ce que Lelo ba pesa no pe soutien pour que bon organiser ma cambo interfédéral bon soutien na koyeba te wana bon ye moko secrétaire permanent honorable Dunia Kilanga mutako yeba soki soutien ezalaka to ezalaka te biso tozali ba responsable na niveau ya ba commune bien que étant na kati interfédéral donc yende mutako yeba mais soki soutien ezate to yebite ndenge nini batu bako kozala motivé parce que mutu nyonso ayaka na esika moko boye avec intérêt donc siko faut ba yeba intérêt ya population wana ezali na même opposition azoko saka batu na yeke soki to komi donc azo promettre bango quelque chose mais tant que nous sommes dans le pouvoir il faut ba base à la soutenir mais ce qui est le contraire ba base à la soutenir naza ko marché ba monter pour na loba yango dans la culture ba politicien congolais to loba bon ngana yebi que président de la République étant que autorité morale ya parti to ya majorité na yebi que azalaka toujours na bonne foi ya ko mobiliser ba recette ou bien ba moyen pour na ko soutenir ba parti na ye mais est-ce que tango komaka et pas ba responsable ezalaka pe bongo non parce que nakoka moi opposition oyo azana pouvoir te azako mobiliser soka lobby batu ba telemi penza ba se masser mais remarquez kaka oya biso ezalaka donc et puis sanga moko mawa mais nakuta na président de la République pour Nathalie ça qui tala mais ba konjo bazo kamba parti wana surtout majorité batika au district président de la République bazala sincère quand vous avez base sincère bazala concrètement ni pour la population et puis pour la bino bon interfédéral bon concrètement nazolo encadrement te encadrement il faut ça là biso tango tozui idéologie na kati ya CPP na kanisho mona gile CPP zalaki omonaki ndenge nini soki modor repesami batu bazaki na conscience talaka ba biso lelo depuis CPP ti lelo totika na idéologie ya ko soutenir ka président de la République c'est que toza na conscience moko boy tozwaki CPP zaka bula musée zaiki ya bula président actualité hein parce que musée zaiki mokole pe agina no kosala ko lutter pour l'intérêt de la population oui na boité mais lo ezalika idéologie CPP et yaki ko kitana kaka PPRD ya ko kitana na CPP donc ezali question bon soto lobi bien mingi pe ba dirigeant oyo bazana kati ya PPRD ba utaki pe ka CPP ezali question
ya kowela kaka libumu te jour mosusu tozalaka na réunion ezalaka na responsable moko alobi baresponsable mingi ya baparti surtout na majorité bazowela nini ezali neti bazwi pouvoir ya jouissance, hein? Donc pouvoir moko ya jouissance. Or que na kati ya jouissance wana bozo bosanaki il faut toujours conquérir pouvoir, garder pouvoir. Mais au garder pouvoir ndenge ni tant que na base batu baza motivé te baza encadré te tozalaka na toujours na volonté. Mais neti biso ba base na biso nga kutu ba réunion na bando sali sawa mais na kata pona nini. Na kopesa nano exemple moko. To utiler ba papier biso awo nga kutu na kati mutuka na ngai risque kele ba papier biso awo ezana ba militant oyo nga naza ko encadrer awo basala effort moko kutu ba gresa ya zoka ba kei ko récupérer même portail oyo ya siège wana ba bukaki e ba nga biso zona kisenso ba récupérer na ngambo ya njili to keiti na souci atu wana to ke ko mona portail membre na nga ngambo na ndo landele ba traitement to pesi ba doléance na hiérarchie to kei totali portail bamoni yango mais na yebite suite nango eza nini lelo siko yebisanga membre wana oyo aza non assisté to sala ki ba lettre ya demande membre wana aza non assisté lobi akobundela sous parti akobundela parti te donc il faut ba yeba na komaki même na niveau ya secrétariat technique na mso na gombe kuna to komaki to sala ki ba démarche mais jusqu'à présent membre wana aza soutenité. Jusqu'à la membre de la soutenité, je pense qu'il y a besoin de comprendre. Mais prison Combel, tout qui n'est pas été aux paille. Le lot d'abord, tant que membre, il y a interfédéral, il y a PPRD, puis membre majorité. D'abord, Marambo le can la Senko. Yuzo mona, sur faute des agopesa. Opesa nanga mona bino, tout nanga mo opposition. Nanga mona biso faute go zalate. Président de la République a pesi bino. Est-ce que le président de la République a gagné à Salwana? Té. A pesi bino opportunité boyokana. Bon so boyokana bangote président de la République asani. C'est pas ça qui était pour Anine. Parce que après mandat na PCC Sili déjà. Après pour Zala. Mais il azali au-dessus de la mêlée. Il azali président de la République, y compris à opposition, y compris à Batunion, so il y a majorité wana. Sans mandat au-dessus de la mêlée. Mais sans mandat ndengenini. Bon afandi wana pamba. Constitution eza ko lobaki président de la République les reste en place jusqu'à de nouvelles élections. Bon wana est-ce que eza mandaté? Eza mandat mandé ko aussi la meilleure eza procédure moko ezali wana o ezotika vide salate. C'est ça. On a beau ça là tout de façon qui électeux ça ma siko ça ma rapidité pour bino bon gwanzama na pouvoir pour balar na bino nengo mais ça na rejoa illégalement ezali question wana te ngakutu soko lobi pena pona makambo mbongo bona ebite batu msuba ya wana soko lobi pona makambo neti ya bambongo wana ngana lobi boye ngai na PPRD parce que na yoka sonité po batu misusu omona ko na fongola na entre parenthèses ba yoka ba banga quand même ko lobake bana kati ya PPRD balinga mais biso wana na kisenso na quartier nga na vandi komina bayebi ke wana za na muta PPRD yango to yo luka to tiki ville to tiki makambo to kuna to yebi ke yo lo bana yo vis-à-vis au pesa peu à proposition no sans que aux ala contre au banque que aux ala contre. Mais c'est ça parce que soko za na parti zo liambongo wa parti comment okobanga te biso to banga kate naza na PPRD batu nyonso bayebi yango. Ce n'est pas pour rien au monaki ke neti na bi makambo portail on a l'air ba buki ba yego yebisa na président to kangi batu wana tout ça to keiti kuna. Donc, likambo lobi ya kongwanzama na pouvoir ezali question kongwanzama te. Président de la République azalaki na bangote. Ezali bango mokonde na lobi soki ba sengi yo pesa par exemple 3 personnes. Na kati ya opposition wana nyonso bazo sanga 3 personnes pona opesa. Eza nango normal. Pesa batu ya ko sala choix na e bino bo pona kaka batu o bino bo monike bakoko travailler. Eza nango normal, eza faute ya président de la République. Singa batu 3 personnes na loyengete so bokana ki bongote, yo bokani bongote, bokana ki ba pesa mutu moko. Mais comme era o pesa singi 3 personnes, ba pesa ka 3 personnes ka po o corrompre ba msusu epi o tia ba o yo lingi. Eza nango likara likambo ya corruption te. Ezali nde ko zanga ndenge na koloba, ezali ko zanga confiance na bango moko. Tala, mokili oyo eza ni ya opposition, eza ni ya majorité, eza ni ya société civile. Donc biso tout ba congolais. Toi pe na ba capacité ya kokende wana mais soki ba pesi bino bosiko na mandataire bon to tchana nous blague à part peut-être to yeba ke pouvoir bazana mandat ya peuple bon opposition bino pe mandat esili mais na procédure o e lobby que le président de la République reste en place jusqu'à de nouvelles élections siko be élection ko pe esalamité bango baza ko freiner baza à la base qui élection ça matin na mboka na biso na mboka mais za opposition
On a la preuve ça yo nga moko nazaki candidat na municipal ti lelo kutu na regretaka tango basali calendrier bango babude calendrier wana or que biso to mobiliser ba masse n'interfédéral wana même ye moko honorable dunia ayebi ti achaka nga kutu responsable na niveau comme ayebi ke to mobiliser ba masse kolongola batu ki senso okena bango interfédéral les a blagué. Donc, tu mobilises la masse, tu dépenses peu de moyens. Si tu as fixé le calendrier, tu as date, opposition. Ngai ata lelo, ata lobby, ata nini, na yebi ke faute en opposition. Le calendrier, on a une anomalie, on a une macambo belé, on a une irrégularité et belé la kati. Papa, soki moyibi akoti na ndako. Po bengana yo kotuna akota ki na fenêtre to na porte. Yo ko wele lobby me obengana ndina moyibi. Na sima nango oya ko vérifier ah moyibi akotela ki na porte. Tikana bongsa porte à côté la fenêtre tikana bongsa fenêtre quelles que soient les anomalies le quoi bango bazo lobake il fallait mutu mususu ya wana mais fallait bandi ma élection parce que bayiba que constitution président a modifié na constitution te mandat na ezaki asuka fallait bandi ma élection comment baboya ki élection nga na yebi ke ezali bango mundu baboya ki élection yango ti lelo élection ezo salamate alors tout moni après échec à Senko opposition peut ba jouer décision il y a que ça la manifestation est belle pour que bah pousser pouvoir bino majorité bosonga la raison est-ce que ce moment là qui est le gouvernement payant tout ça là qui chute na bino ya mbang pour que ne population les bino déjà ce n'est pas la meilleure méthode na lobby hein batu bakenda marche ti nga nazalia wa hein nazana kisenso na yebi ndenge batu basala batu bakenda marche ti basala nene peut-être biso éviter mais batu bakenda ba ko yiba batu bakenda marche te balu ngana jour mususu tunazo ke ne peka réunion toujours interfédéral na komi na matete na moni ba jeune belé mais marche ngo ba ke sala ngo bon précisément to lo ba na côté centre ville mais na moni batu bazo sana ti bazo ya ko zonga côté magaza ba chinois ezali siko batu no bakenda marche ezala ka marche te ezali batu balu ka faso ko yiba siko tango muta ko yiba l'état osani ko cha ordre orgue na ordre wana ezapi batu msusu bazo résister batu bakufaka siko na parmi bango ba opposant wana bana na obaza na kati poto ndi bango pinaki ba osala marche bazwa famille na bango nyoso bachana nzela poto ndi maki ba osala marche no boma batu na banzela bana balono baza na kati ko boma batu ndengini tout le monde a manifestation ça mieux ali ou apesa ba pesa ngo na constitution na biso to ba marche ça ma to ga to monde batu msusu vraiment to boma batu ro niti ba boma mbinzo mais soki yo za moyibi ozokende kobuka neti magasin ya batu ya un simple chinois utine na Chine musika aye ko investir aho yoke kobuka yango sikotango ba bengana bina ba gaz bolobi ya ba gaz wana kutu pamba mais l'état azana droit ya kocha ordre na lobi ata kutu na betasi yango ba paye yango ya ba droit ata na France mais toujours yo ka ki batu bakufi soki yo boyi batu bakufi ba civique place na bango ezapi donc ngana lobi ba marche wana défunt Tshisekedi a bitiwa biso yango même Mobutu alonga jamais na marche mutu ya kolongola Mobutu akutaki na musika donc Laurent Désiré Kabila akutaki musika yende mutu alongola Mobutu mena ba marche te bino pe bozela kamwe na sapo batu ne ba olongola bino bon wana ezaki banditisme pour nga fona lobaki ezaki banditisme na lobi pouvoir président de la République a signé qui décret ndenge constitution ba token na bele na lobi bien nga moko nazaki candidat date ezalaki fixé batu baboyi nga kutu nena abo kanda na nga peneza la kana batu baboyi ke élection ne salama lelo kamwe na sapo wana lotanga bonga na yebi ete na yoka ke kaka na bara mais ba action na zo sala est-ce que bazoka pouvoir ndenge wana na lobi siko pouvoir ngo eza kuna na Kasai sa Kasai te pouvoir eza na Kinshasa président de la République institution nyonso eza na Kinshasa wana ezali baza ko defa mayele moko ya mabe ya ba occident ya ba orientaux ya ba terrorisme mais na lobi terrorisme suka nango mu terroriste mo ta komona pouvoir depuis ebanda mais les tongo ta population président Combel parce que n'est pas tous pas parce que bino tous en opposition ils ont la majorité pour le baran na combat population tango zo mona misère aux population ba ko lekisa ba ko lekana ngona tango na mboka na biso ya ko lobelo ni tant que humain parce que pas si koti na Congo na nenga mukete. Bon, misère na sera sensible nango. Hein? Nazo sentir que misère ezali. Mais misère wana. E bandi lelo. Misère eza misère. Bon, nga na chrétien, hein? Naza chrétien na croyaka na Bible, na ebike
nzambe amonaka déjà que ba misère kozala parfois il faut tozala un peu tendre même bango ba catholique wana ba uti kosalisa conférence na bango est-ce que batanga bible te ba yebi bien que au temps de la fin ba souffrance kozala ba tremblement de la terre misère tout ça ezali donc ceux qui lelo bango pe bandi kosala semblant bon na yebite so bazala kapena pour population contre bon na yebite la politique, tu as église au milieu du village. Non, non, c'est la politique. Moutalo que défendre Mboka na Nations Unies, la politique, et la religion. Verset ni yatanga. Babeng sake ko beng aza congolais aza pe a libre pe opinion na so babeng ici. Mais babeng sa ipo ba ebika za politicien. Yo moni bagenda ko zwa natanga kaka religion moko oyo. Batu no so ba yebike basala na bango politique, babenga ba témoin de Jéhovah. Babenga ki bango te po ba yebike ba témoin de Jéhovah. Basala la politique te basi ba pona mais tangu yo koti na kati ya batu o ba sa politique na bango bongo yo zanani on nenge papa lobaki o yesu na mboka te sa bino passe mingi bomoni échec total alingaka ya awa bokomi ko ignorer ngo bino bato ganga ki avant ki papa zoya e opesa bino lokumu bomoni papa ete bokomi ko ignorer yango to monde même mende ministre na biso mende ignorer yango ki papa ete presque présence en attente. Ah, bon, peut-être le président peut avoir tenté, peut-être il peut décider que bon, c'est l'emploi du temps, temps exact, c'est normal. Bon, est-ce que papa c'est extraordinaire? C'est extraordinaire, asa un mutuloko abatu tout. Et zakaka, asa na organisation moko bo très puissante, oyo ezali ko coloniser mokili. Mais naboye azaka mutuloko abisotu. Mais prison comme belle, il y a tant qu'habitants à Kissenso. Tant que la population bazar. D'abord, la difficulté ni bon on a commune au tout ça à Kissenso parce qu'il y a vraiment la Kissenso na nengali sécurité. Bon, bah difficulté wana na sina lobango déjà maintes fois na ko cacher en côté. Kissenso ça na nzela te prince makadam ezalakati. Wana kutu na ganga ngo chaque fois. Bon na yebité. Au moni pe que selon ba information ndenge na loba la fois passée ezaka batira ima mutu moko kaka bwala mungine tongo abando finga gouverneur oh gouverneur siko yebisanga omoni gouverneur wana azana pouvoir quand ndeto mona ga yaki muta ana pouvoir na kati ya ville province de Kinshasa siko tangu yo bandi koloba ba bêtise batu bayoki et tant que nzela wana ezaki déjà prêt ya ko salama siko président pardon gouverneur a ko salani yo po betaki tolo lobi ke yo nde muto ko salisa nzela na total député sali sakanzela te wana loba bon poto yibi boza na ba député msusu ba ndeko na pe msusu ba camarade na ba moko botola au place abotola nga place ni ngai na sali politique na bandi politique avant bango ezaka ka chance ndenge tozoloba ke population a comprenaka na essence ab élection te bango soko bazoka opportunité wana mais soki lelo pena to tie bango boye ngana bango ngana plus aimé koleka bango ngana otambola à l'aise pourquoi nous avons c'est parce que yefungwa banga moyo nde babenga kae achaka ba moyen ah ozolo belande wana master na ngai to tanga na ye ami d'enfance to koli bon ba moyen eza parti mute pesaka ozo comprendre lelo mutu nyonso toyebi eza na bate belé awa avant arriver ya musée na avant ya président na biso bazaki na ba moyen te mais ceux qui parti PC ba moyen considérer que asa na facilité ya ko épargne neti ba biso boy na yebi honorable dunia asia testa a comprendre déjà que ba combien loana il faut to tchela ba mayele talangai a invitanga na ndako na ye ki senso mobimba o bazoko evrer na PPRD na 7h alobi a partir à lelo combien il faut diriger bino na ki senso c'est ka santa ki chaleur wana ngana na lobby tanga batu nyoso oyo yebi ya minene na kisenso na yebi kombelte c'est-à-dire nazo valoir force moko boye eza kisité ngasa kana kisité mwana nanga ninyo nga na liobe tata nango be ninga parent nanga à part mère akufa na ndenge na la loi naturelle mort naturelle keza nango kisité bango nde mbakansa ngaza na kisi mais na kisité eza ndeka ba petit ba comprendre vie yango balinga vie na bango makasi ba souhaita kaka ke vie lobby occupe ta place vous eza question ya mbongo te nga malibanda parce que tout moni bande comme super qui sont bazala qui autant ba jument makambo ba changer ba milliers mais yo olingara toujours terrain et puis il faut dire que
parmi bato bana succès na kisenso bondi milanga bana poto bana monde entier, c'est-à-dire président Combel alia ka bango la ninga mukete mena silence pour nous lingo déplacer au tika kisenso kembe au kende pe commune mususu. Bon yo moko nanu oyebi be mission to sala awa bana monde balanda yo ba pesa ba appréciation kutu ba yebi sako ke au moni be mission zo sala ezalaka ba marque wana, c'est-à-dire ici konga na vandaka yo kaka muto ko juger ngona caméra na yo na ko déplacer ngana botamia na kisenso na koli na kisenso il faut na aider bana kisenso na ko sala semblate ke na tiki parler na nga moko quelque part wana ngasko na vandaka na ngaso ki na place moko boye soka ba campagne bandi ale obimi au sali sembla lokolo za wana te biso to na kisenso tozo continuer na kisenso toko evrer na kisenso toko aider bana kisenso ndingi to senga ka nzele pa gouverneur de la ville président de la république suka nango ba osala ngo na cause na biso po il faut to aider kisenso. Il faut aider kisenso, je pense que peut-être gouverneur wa roya pour te éviter ceux qui entrent qui muta ozaka to batum suba ozaka parce que gouvernement c'est que pèse roya nzamba sunga biso tout le monde dans de baloba qui vous verra mais le lot président Combel est-ce que aux moins la politicien na ba peut ko tirer ba leçon ya makambo le kana kala ezala banda première république deuxième république naningi tout ça lelo est-ce que ba tirer ba leçon parce que on a comme si histoire ça qu'on s'est répété à Olamboka na biso. Bon ngai personnage politique oyo nadimira ezali Joseph Kabila tango muzakei Joseph Kabila fanatisme te wana loba ezali fanatisme te na lobi na yo ezali conviction ngana yebiso ngana na PPRD oyo batu mingi babanga ko loba gaza na PPRD depuis naissance ya PPRD na robeso moi petite histoire tango basali décret que CPP kufi biso zali na kati ya palais du peuple hein avec les secrétaire général honoraire Raphaël Genda biso zana kati ya palais du peuple PPRD botami suka nango babisi biso ke ye kutu nde mutayebisa biso mutu na mutu lukanzela mais toko lukanzela to kende sika oyo batu ba soutenir président de la République donc Joseph Kabila ngai naza fanatique te na lobi mbongo na ngai kolia na ngai ki pauvreté na ngai eza président de la République te mutabeta a pesa ngai mais ali conviction ye moko alobaki bopona répondre na question na yo autour de moi na kanisi nazana na ebite chiffre mais faut ezala na 5 personnes te oyo baza makasi to baza na volonté ba 15 personnes 15 personnes siko yo tala nanu République mobimba ozuba gouverneur ozuba ministre ozuba député lobika 15 c'est-à-dire yemo pasala constat wana bako tirer les sonti et puis mingi pe bazaka tout autour na ye wana bayika pona lipa na kwanga mais suka nango ko mona bandi ko benda na moko moko neti ba G7 bango pe bakenda mingi pe bakei nyonso wana batali posho babike tipo ndire azokende babandi ko benda na ce sont des faux politiciens. Vous comprenez? Mutu oyo alingaka mutu na conviction na ye atika la sembo eya butu eya moi akotika la sembo. Président de la République a battu pour accompagner la vision dans surtout vision qui a 5 chantiers parce que qui bien mais à la fin du compte bah constater que vision est vraiment quoi avancé par rapport à vision chef de l'État n'enga lobaki mais vision est quoi avancé parce que na lobby bien chef de l'État azali mutu loko la batutu akoko zala na kisensote azana mbanda kaza parci par là mais azana ba collaborateur siko soka pesi collaborateur na tour na ya kei asali o ya sali yé pas azana babitidi wana te ya kokangisa kangisa bato ko makaka omoni te bon yé moko kaka mutu ba pesa ki responsabilité na nzambe na ye mutu akoyebaki na sali malamu to na sali mabe la plupart des politiciens basala ga mabe politiciens basala ga mabe ma lelo ndenge tolobaki wana parce que semaine to banda lelo donc toloba lundi ndenge oza ville mort tito comme les 10 babi to komona mona mafuna ko mundo parce que makambo ma ebele pour na ko éviter ben de son pour na ko éviter ba trouble nini yo ko senga na ba opposition na ba majorité pour que lobito vivre na kimia ndenge sengel. Premièrement omoni parfois to wele la makambo oyo to kokokati tous waniti 5 a échoué mais bandai ko wela wano eden ko jo étranger pour na nisiko biso mo bana mbo 5 a échoué si c'est que c'est niko ba wela ki ngote parce que président de la République muto mandata ki bango asenga ki bango ba assumer médiation entre opposition na majorité mais bon mo ba luka ki ngote bon selon nga na yebi ki batako lukango kaka
après président pe apesi bango bon bokende mais omoni ya eza neti libanga moko bozo wela ata bazali koloba te ozo wela zwa siko suka nango wapi échec siko na échec wana eza la opposition eza la majorité muta tiré abwaka essence na moto azalati koyokana ezala président de la république na yebiki na sagesse na ye akosala tout ke type wana lingaka excusez monsieur wana lingaka vraiment kimeza na mboka yango moni asedaka na ba concession mingi kondima kozana 4 vice présidents eza j'étais le seul pays na monde pe mutu wana ndima yango linga te benga ba imposer ka pomboka pe ya yemorote est-ce que yo kanisi batu ba genre lokola ba président Kabila baza batu ba imposer ka bango à ça, le discours, on a parlé du peuple. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Ce quoi télémissa monument à Lumumba, à télémissi monument à musée. Il a qui c'est des défis. Il y a des motos, batinda. Et ce qu'il y a des motos, batinda, na kansinde kimia. Tout ça, parce que les occidentaux baza ko pousser parce que y a ça la conscience na etinde non ba dicter na moto. Pourquoi social pour nos succès social et ko revendre na mboka na biso. Na lobby na yo na pesa ki yo déjà les camps. Tout n'a pas témoin de Jéhovah parce que bango mutu baye baka Bible be bakoyebisa yo ke tangwa suka makambo passe kozala même ba sango ba to senko ba yebi yango ezali Kabila te même soki président mususu aye toujours difficulté kozala bon États-Unis partout difficulté ezate ezabisa ko liya la Bible tout n'a pas témoin de Jéhovah mutu baye baka Bible bakongole bandima mokate na bango ne ba souffrir ne ba kufa ba mona ngo za normal pour Bible c'est lo ba mais ça normal et ça normal même soki mususu aye e kozala kaka bongo ça normal na pesa verset na bona yebi kita musuba musulman bazawana bakondima ngote mais na lobby ke ezabisa ko liya Bible ezali président Kabila te ezali oya koyate ezali Mobutu te c'est le système satanique. Alors, mot de la fin pour la lelo mot de la fin na pesi parti na ngambote PPRD courage na onyo so bosala bien ke ezana bate bele balinga lo bate ke bana PPRD et pe na kosenga na chef de l'état atala ba collaborateur atala ba collaborateur ou collaborer na bango apaisement ezala na mboka base la discours alobaki akoloba les 10 base la discours ba se précipité te les 10 wana bato bazadea na nzela bazana nzela kosani kokezwa pouvoir bango so mbale tant comme les 10 bon na yebi avec sagesse ya mokonzi ya mboka na sa sûr na ye akolinga te eloko ndenge wana esalama na ndenge ya mabe donc président de la république azala na motema ya bo papa ndenga mesana opesi charge na 5 bakoki te yo moko sokozwa charge na yo po okamba lisusu mboka na kimia po bana Congo bavanda kimia mais babosana te ke bapasi oyo bazomona oyo mokili mombeza mona ezali yo te ezali nde bisakoli lobama na kati ya Bible soki tembe tuna batémoin de Jéhovah bakolakisa bino. Merci. Merci beaucoup président Kombel Ouazali Bongo membre ya PPRD awa interfédéral na Kisenso et puis membre majorité je pense que to betara c'est-à-dire to kitara que si information za obenga biso. Je pense que président Kombel Boyokie ou bon dans la poste numéro na peut-être babenga biso ba rozo na numéro ni 090 14 21 911 090 14 21 911. Donc au Baxika code Mboka plus 243 hein yo muto en États-Unis ou en France ou en Belgique plus 243 au Bengi au Gozoé Borosolo là. Mais pour l'instant de Tobeta c'est-à-dire on ne remet pas demain ce qui est prévu pour aujourd'hui. Car remettre en demain trouvera malheur en chemin. Pour na biso ba congolais photos de conscience. Oh il faut tout ça là, les photos ça là encore lelo. To pousser en lobby te ba congolais ba lobaka. Lelo komi lobby komi lobby okuna après ba suka balobaka nini match ezate y a pas match exactement c'est quelque chose de conscience et ça la bato opposition ça la bato majorité pour toi na Congo mi balé toi na Congo moko RDC. Un grand merci na Herman Amporio cameraman nanga cameraman fashion wazaki kuna sima caméra. Merci na Gisèle Umba la bois noire hein Gisèle Umba la diamant noir Pichu Mangaya de la nation. Et puis il y a RT Belezouda parce que Azafi a musique na Dublin mais avant ça ma solo pour Namboka RT Belezouda na Dublin kuna na Angleterre. Moi c'est Homos Baïnyama la noblesse de la presse congolaise. On se retrouve prochainement. Bye bye.